Reality Talk avec votre humble secrétaire Patrick Madika de London City. Tukandika Boumona Lelo, Tukuta une icône. Il y a Tikali Papa Nakamoto. Donc, comme il y avait Ngadios de London City, où il y a comme un donc, bonjour et bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, Yeyo, nous venons de Ngadios au Luka, l'autre Jubino Yeyo, Nakati à Londres, précisément à Tottenham. Ngadios, en tout cas, bonne activité, bonne santé. Tes santé normale, activité normale. Et puis tu vois, la fête, il y a un mouvement qui est très normal. Donc, tu freines ma solo tout. Tu freines. Donc, nous sommes là où il y a petit narana de Kin, l'histoire de Kin. Donc, préparer une vidéo, donc clip. D'abord. Ah bon, en tout cas, la clip, il y a tous les deux plans. Donc, en tout cas, merci vraiment. En tout cas, sans plus tarder, vraiment, en tout cas, mon actualité, où est sali que notre nous a fait venir la deux pour attirer les parents, artistes et comédiens. Donc, attirer la charge, mon combat, il y a un aussi faire déplacer de Olukaye, ça m'a lelo vient la dios. Moi, on a mon corps, à Tikibiso, les lots, on a comme un chico pouloulou. Ouais, c'est que ça va te belé. En tout cas, tant aujourd'hui, news, on a vu la dios, c'est ça que nous. Nasuka qui m'a dépo, à petit moko, période où on a fait la nakin, on a souvent. Souvent, à ce moment-là, Olivier, avant la poufa, il faut la tourner na yo. Yo yoza icône, avant la poufa, il faut la tourner na yo. Le son la tourner na yo, t'es à tout cas rien. La comité, na où ça la rien. Donc, il faut la tourner na yo. Deux fois ça théâtre dans la. Mokili mobile wa mona. Ngape na lobaki oui. Na marque yo joa kawana. Soki to jouer na nga, na buzoba na nga. To sakisi na buzoba na yo. Ezala pitopale. Donc buzoba plus buzoba. Et puis ça pitopale grand bruit qui donc qui veut dire donc mokili pene kolobela. Nga mo pe na tenaki yango men lelo na sutuki na ba midi hier na ba noko la life mo ba kosala. Na la ni life wana nga siko na beleliye na bengi nga bu passer nga pululu. Faut passer nga pululu pas nga pe. Na lobike. Mais yo ngero zo sala wana dongo bosa na nonga. El mo fo bo. Oh, yo posa na beso makambo wana nga donc lobi za ya lobi yo. Yeah. Oh la ni life na ba midi. Ba midi 13h. Pour la ni life. Na lobi petit yo donc yo bosa na nga ngai pe na ngai nde yo. Yo bosa na nga lobi. Ah vieux yo posa na besoin makambo na nga na mutu te sikole vide na kena nga pe na bimi na nga na kena nga na ketambola na kena mikuli na keta la vie na nga moko bo vieux Gérard na mikuli na keta la vie Gérard to fa na biso to la TV to solo la vie pa eleki ba na kena parler la phase bona tona na mukaga ba benga ku film na kini boy oh non pour lo na Jokisa madame ni no le bo pour le akufi ndenge zala to comprendre kutu ndenge zala na mata on a cadré kutu petit mo bona ebi a quartier a grand supporter nanga akufi kana Angleterre te na ki OK wana Jokisa zo ikisanga ona masimani mbawa petit mo boya kufi boy petit wana fanatique no wana oh ya moi c'est Wadai. Mais pour cancer nene, cancer na kufaki semaine passée, yemo yo kufa siko. Siko le suba pèse ba benga ba lobi na ngake polu lo kufi. Ah. Pitu nene ba ka ba liwa ka ba mal koyo. Zo kenika kaka ni yuma moko boyo kufa kaka boyo. En tout cas, ça fait mal. Ça n'a pas si ma casse, mais en tout cas, mes condoléances à la famille, mon bimba, comédien, tout. Et qui, en tout cas, mes condoléances. La compte peut y aller à tout là, on a mes condoléances là-bas, masse tout, on va na Paris, mes condoléances. Donc, bino tout, là-bas, on va s'appeler na Bakin. En tout cas, on a souhaité mes condoléances. En tout cas, vu de loin, mes condoléances. En tout cas, ça fait les grave, donc, petit,
quartier na nga pena bazalaki na kati ya fou donc na kati ya kini donc bazalaka tout le temps na nga donc nalobi mpenaki vie ngai il faut na tourne na yo mpo vie na ngai ya carrière na nga nasukisa yango naosukisa yango na vie ngadios donc tourne na vie ngadios après carrière na ngai ngabi ah bon mais na regretté que bon l'homme propose et dispose on comprend donc ça propose Dieu dispose bon il y a proposaka mais Dieu le mal calcule à Dieu a bengi avant bon donne le matin vraiment ça fait mal les moments on a vu Dieu vraiment inconsolable à perdre moi na naïf vraiment fan il y a tel qu'on encadré malgré la musique mais parce qu'on va coaching à travers le téléphone donc ça n'y passe vraiment on attend moi les gens musique de la musique tout le monde va news oh vraiment il dérangeait mon tout ministre honnête biso à Londres wa todo zelandais siko ngala benga ki vie ki mbatseke non zelandais vie ki mbatseke place à ali tobengana soki ndi ya kosolola ndenge nini po tosala mpe ya biso mpe matanga kofanda tosolola na vie po ye nde eza mokolo nga na kozwa décision te ok sikoyo message eza susu nini mpenga nde tozwi yo kaka likolo kaka donc message eza nini na bana na yo epuis bacollègue no mpe baya beaucoup plus na mboka soki mwa message ezali epesa bango nini par rapport ya programme matanga epuis bango batikali conseil ekozala nini te matanga nayebi ke na kini kuna organisation vie masumu aza déjà tete aosala masolo yango bon à part vie masumu nayebi ke vie masumu aosala dia masolo yango et puis awa mpona nga awa na Londres eza veki mbatseke soki asali tokoyeba soki ndenge tokosala kua mais c'est regrettable ke bachaine bakoma okendaka vabo non trop ça fait mal vraiment en tout cas merci yango wana opesaka conseil na bachaine ke fo bokoprie bozala na idéologie kaka te ke esimbasimba fo koprie fort oprie mpena neti nga nazalaka nanga mpena mika na église na nga na priaka kuna nazalaka nanga kuna nanaka kuna nabimaka mpena mingi te lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche naka na église mais balobi monde na bino mpe ya lelo vinga te bisimbasimba tro barankine bapoison bapasu wana est-ce que sango oso comprendre nalobi bien Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage anniversaire. Et dis-moi, tu as yébana à jouer à souffrir à l'ouara matete. Abimi, n'a qu'à le soit pamba, ma fanfare la cima. Papa, tout tambola, qui est à côté limité. Amati les colons comme au mori montamoula, il n'a souké n'est qu'à mouer. Pas aucun de si. Zona kina marché bin voilà barumbo ti ayena 24 pour malongwe pana ina ngiringiri marche ti bayena 24 pa le bayena 24 wana kombe kozana ngona minuit malongwe na pale na 9h edingo mais dingo pasa à théâtre mutakisi toyebi mais yem da pesa pe ba pasteur mambuya mususu mutakisi mais est-ce que moi na théâtre dingo zo succès bon, il y a le mousse, il boîte. Bon, à ça la théâtre. Il y a le mousse à l'écran, mais tu vas ça la théâtre. Est-ce que mon azan a succès derrière? Il y a les lots, il y a trop de surtout les qui n'habitent. Mon mécano pénétrate, il n'y a pas de belle rambasse. Il y a une 2 ans. 2 ans, une année, 8 mois, 2 ans. Mais, Nabima Nazonga. Mais oh eza kuna eza clairement que ezali bisote eza ne régime oyo witosila régime wana donc na méchandage régime wana witosila ne mbesala masolo wana yo nimi pentu wana shiko abikufi na ashi na kosi 50 ans na kosi ata 48 ans te 39 tala na 39 ans pentu wana shiko 39 ans ba kufa abo vous comprenez donc besoin que donc eza masolo moko so bapeti na biso nde kuna bazo comprendre te na mwana bango nde baleka na batevi mwana kama bazokumisa ngape na alaki kuna ere mona nazalaki wana nga na tambola na sala bakampagne kabila
nga na 2011 nasali bacampagne mpa nakeba bakongo nakeba nini mais nasolola na bapeti moko oyo ezali kaza kose confie na nga na kosolola na ye na kolobele clair ocomprendre nga na esprit ke nauti mikili esprit ke naza mpe combattant le nakiki nazosola na bapeti naotala bapeti naosola oyo aza boye naosola na bambala sombo omona ke ye mipesi ne tro na kote wana natiki na nga ti nakoforce te natiki na nga mais nabendaka mpena petit esobe abe esobe moni mozawa ke batala masolo eza boyeboye bana baka banyama mpo nga kutu nafonana barwanda nga nasala publicité na kati ya rwanda na kinyi ya rwanda na 88 comprendre na 88 vie kimbanseka ayebi sans souci ayebi camerounais moko mutu amemaka biso kuna na rwanda na 88 nasali publicité ya mixing na rwanda na kati ya rwanda na kinyi ya rwanda bakomeli nga na papier na debieti na beta publicité donc masolo oyo kasomona yango clair te eza bamasolo bapetela biso bapeti lokola nani mari misambo ya masolo tokosolola bango plus tard badaya masolo toyeba bapire bana mai moko bo bakopelaka na ye mpe bie babalali omona bapeti oyo shiko ndenge na ye bo babali ya bamasa na ye moko boye bakotaka ti basi cardiaque nini ya kokofa na 39 ans cardiaque nini ya 39 na 39 cardiaque nini aza mpe na succès na ye 39 ans akufa cardiaque ya likam nini esiko vie bino kwa bavie ifale coaching na baleki na bino coaching ezala mikolo mosusu soi-disant neti mwa mokolo omona ke ye azomona ke neti ngai icone nasolola na bapeti oyo ye bapeti wana tetika baboma bapeti oyo fetishere bandoki fetishere te esoki yo juge na fetishere na likam nini asalela oni kisi nini mpo yo mona ya fetishere ocomprendre donc bapeti wana donc baza kaka nde batombe na mauvais poule ya poule moko boye ya régime moko boye oyo biso tu toolinga te régime yango nde ezokreye badésordre ozokomprene barégime yango te ke na bake ebele bakester bawemba banani donc vraiment ça fait mal vraiment bien radio 5 on a vraiment tout sur la naïe pour ça nos programmes pour vendre la naïe pour sur la somme très bien en tout cas tout cas réaction par rapport il y a Liwawe et l'émission de l'eau artiste la mission la combat chico en tout cas mes condoléances vraiment dans ma famille artistique naïe et puis famille naïe et Mubumba donc vous avez vie masumu na ebite boule na yesu na ndeni fala solo na pena ba comédien motu vie masumu solo na ba comédien wana bino benga tete aloba merci ka vie ayebi yango ayebi vie wana ayebi masolo na ebite so ba lesale wana ya nini mais vie ayebi masolo c'est ça na mikolo merci vraiment te remercier espoir de King artiste wa sa fierté moko international tu peux saluer Papi Savané Elvis Salvador Telikoi vous allez bien radio sawa et c'est là tout sur la bombe qui est par rapport il y a le kama ou la plus ça fait moto soutenir biso ba artiste comme comédie ya to nani Alpha Bokole biso ba mbote belé Alpha Bokole na biso